mibale mpona oyo etali politique na ngambo ya bato baza na bokonzi to bato baza na pouvoir ekozala mwa mondelo ya bokabwani oyo tomonaki uta ebandeli bandeko bazali pembeni ya ndeko Vital Kamerhe oyo baponi lelo président assemblée bango bagangaki mbala moko ke balingaki baboma moto na bango ntango bato mosusu bale koloba ke liboso coup d'état mpona kokweyisa bakonzi ya mboka nyonso. Et donc, dynamique wana mibale eza ekoki kozala lobi mpe ligne ya bokabwani entre bango parce que ekolembisa confiance ndeko Kamere ayaki na assemblée alataki gilet par balle eli koloba ke à un moment donné ezali mpe elembo ya méfiance soki moto akoya na institution parlementaire mpe alati gilet par balle ezali koloba aza komibatela na banani oyo bali koatake ye. Donc ekozala point de départ ya batension na kati ya union sacrée na méfiance entre bango oyo ezalaki liboso politique na positionnement pe au perspective 2028 eza kotia bango na ndenge pe ya bakoki kokabwana mpona maponami ya koremplace mokonzi ya mboka oyo aza na mandana ya suka na oyo etali opposition politique bobangi ekoti mwa mingi tomoni bango de attentat kotwite bango nyonso mbangu mpona kose désolidariser na mouvement wana pamba te coup d'état ekoki kozala mpe point ya départ mpona bayi oyo aza na pouvoir ya kobanda koatake baopposant sur implication na bango potentiel na événement wana soki olandi débat na Congo na réseaux sociaux baza kotanga mingi église catholique baza kotanga baparti opposition lokola baza en collision na volontaire kokweyisa mokonzi ya mboka banda ndeko nanga azwa mandoki contre mboka de plus en plus lecture politique eza kosangisa jeu politique interne na bitumba na rébellion à l'est. Et donc coup d'état oyo pe koconforter ekopesa makasi na baoyo baza koloba ke bayi politique bazosangana bao baza na minduki mpona kokweyisa mokonzi ya mboka ekosalaka elobilobi tomona bapoursuite badossier efungwama contre bapolitique et donc ekoréduire mpe espace politique démocratique na kati ya mboka na biso. Bobangi ozoloba wana esi elobamaki ntango mbulamatari etikaki moratoire to mpe botelemisami ya kopesa bato etumbu ya liwa baposo eleki kala mingi te bokanisi yango mpe kokoma makasi sikoyo bato bazali koloba ntina ya moratoire balobaki likambo ya trahison na kati ya mboka batraître baza na kati ya armée na bakoki kotandra yango mpe ntina Kinshasa bacoup d'état esalemi ekopesa bango lokola mbano ya kolobaki bazalaki na raison ya kolobaki bacomplicité interne ezali et donc epesa bango pifu lisusu ya kodéfendre moratoire wana e bao bazalaki contre moratoire coup d'état oyo ekopesa bango epesi bango lokola mbano te pamba te ekoconforte idée ke bato basu balingi kokweyisa bokonzi na ndenge ya démocratie te balingi kosangana na banguna ya pouvoir mpona renverser yango et donc effectivement coup d'état eye kopesa makasi lisusu na moratoire wana ya peine de mort. Kasi yo kanisi te ete kopesa lisusu mokonzi ya mboka akoma na kanza na makasi mpo raison ekomi balingi babomanga balingi balongola ngai ke akoma mokonzi ya kanza ekoki kopesa ye kanza wana effectivement ya koloba balingi baboma ngai epe barenforcer côté sécuritaire makasi baza badécision ya restriction ebele toyebi mingi après bachoc émotionnel badécision forte eyaka est ce que coup d'état oyo epesi choc émotionnel te oyo ekopermettre ke badécision forte ezala prise notamment na kati ya géopolitique tokotala na mikolo ya koya soki akopona nzela wana to soki akopona nzela mosusu. Bongo mbano nini ekoki kozala mpe na maimatali bikolo bya bapaya na oyo etali bikolo ya bapaya banda bitumba ya M23 ebandi relation entre Congo na Rwanda ezalaka malamu te mikolo oyo mingongo mingi etelemi mpona koloba peke ondeko mboka ope lokola Uganda aza mpe na relation malamu na Congo te or événement oyo ya coup d'état ndenge esalemi awa bikolo mosusu etangami lokola Congo Brazzaville lokola Kenya oyo esika ndeko Christian Malanga alekaki mpe bayotanga mpe Mozambique esika oyo aza na bacompagnie minière ekorenforcer lisusu sentiment wana ya bao baza na bokonzi ke bazali sous région elingi bango te to eza na complot moko eza kotia mpona kokweyisa pouvoir et donc ekotinda Kinshasa s'enfermer s'enquister lokola kiste amikangama ye moko et puis barelation na niveau ya sous région ezatu ndenge ezalaki liboso kasi ntango tolobi bikolo bapaya bayimbola matari bazoloba ye moko Christian azalaki moto Amerika bakangi bato basusu basato bazalaki mpe bato Amerika kolanda bapasseport na bango mpe mindele mibale baza na kati na bango balobi basusu baza bakongolais ya bakoma bato ya Grande-Bretagne yango baza na mbano te
eza mpe na mano makasi parce que banda événement wana esalemi oyo tobenga na lopoto bathéorie ya complot eza mwa mingi na kati ya congo bato mingi bakabolaka deja makanisi eza na complot moko international oyo ezalaka contre congo mpona kokweyisa mboka kosoutenir bitumba ya leste bapays voisin e complot wana bamboka ebele baza na kati mpona kokweyisa congo na bato wana oyo badefendaka théorie ya complot wana coup d'état na présence ya bapaya ekorenforce mpa na bango conviction wana ke bamboka ebele baza na kati ya complot mpona kobuyisa kimia na kati ya congo kasi na likambo yango bai amerika bazali basengi bakopesa maboko na bankete ekosalema balobi baza na tani elembe moko te etali bomwana mboka ya amerika ya Christian Malanga mpe mpona basusu balobi fo bolukiluki bosalama bandimi kosala meme kopesa maboko na bankete. Effectivement, États-Unis, d'abord, l'ambassadeur na bango déjà awa, puis tout le monde message ya secrétaire d'État Blinken, oyo asola kina mokonzi ya mboka, basengi kocha balaki kocha maboko pona ko dissiper événement wana et ozala malamu pona ba congolais parce que mokonzi ya mboka banda azui bokonzi alobaka tout le temps sur partenariat stratégique na ye na États-Unis et je crois que présence ya ba citoyens américains peut-être pona ba tumzo kozala choc encore que banquette ndeko démontrer ce qui est une initiative simplement individuelle il y a batou avec ma force privée mercenaire et qu'ils a pour la tâter ba relation d'état ou diplomatique ils a ko lier mboka na biso na mboka États-Unis d'Amérique. Bongo tomoni ike bazali ko lokola ba organisation ya ba droit de l'homme ike basengi balongola bakonzi ya sécurité bapemisa bango mosusu kutu balobi bakanga pe basoda po na ba video ezotambola bamonaki bango koboma bato wana na kosambisa bango te na kokanga bango. Effectivement bangomba ebele ya droit de l'homme batelemi mpona likambo ya défaillance sécuritaire selon information ko circuler bato wana bakotaki Gombe banda 3h 4h du matin jusqu'à 8h pendant 4h bake na ndako ya lelo président assemblée babeti masasi batamboli pendant 1h bake pa la nation bakitisi drapeau facilité au makamwa salami eza ko kamwisa bato mingi alors qu'ils ali na cœur ya Gombe na cœur à Kinshasa isika ba décision ils ont makape na bureau ya mokonzi ya mboka et donc pour na bato belé ali défaillance ya système de sécurité il faut ba conséquences nango la tirer à la fois politique et sécuritaire pe ami balé ba image za ko circuler sur ba exécution sommaire ils appellent ko bangisa bato sur la manière oyo l'armée eza ko se comporter vis-à-vis ya mibeko ya bato bingi ba droits humains international et bato mingi pe baza ko senga ke bato wana bazala mis devant la justice pona mokonzi ya mboka eza important pona perception ya pouvoir na ye mtaki na pouvoir lokola un démocrate fils d'un grand démocrate ou azui pouvoir na démocratie pe atika koleka na voie ya mituki te eza perception pe image na ye à l'international nde kozala écorné soki bazwi en compte te attention na traitement ya dossier wana particulièrement ya bao bazalaki impliqué na makambo wana. Bongo bato basusu bazali komituna sika lokola esami boye yango ezalaki te na tomoni mbula matari ezali te kino siko esali ya 6 mois yango ezalaki ekotinda te bato basala makasi eske eloko wana esalami te mpo mbula matari ezalaki te 6 mois okanisi eza bongo eza pe en partie toyei koloba lié au fait que depuis l'élection, mboka toza en flottement. Bakonzi mingi awa na niveau ya Congo baza ko luka avenir politique na bango. Ba ministre ba kenaka sou penza cabinet, ministre ko yeba sou ya kozala te. Et donc attention, il y a ba politique ezali sur gouvernance te, sur gouverner mboka eza mingi sur ba jeu politique. Et moment on est ko créer flottement inattention, il faut créer le ko la paix moi pongi na basali ko kamba. Surtout à poste où ils allaient liés à la sécurité. Et donc, oui, le fait que la politique base ailleurs et qu'il y a un flottement, le lelo, il faut justifier le fait que tout le monde va pour une opportunité à un moment où ça la kuna. Tango na biso ekomi na suka matondo mingi mwana mboka Christian Moleka mpona biyano na yo. Matondo mingi na yo pe na badinoso avewa.